Non. Sans effet. Pourquoi vous commis exposer ma maman? À chaque fois, ceux qui candidats à l'équipe, il faut mener comme ma maman. Les autres, tout le monde va candidat va présenter Michel Lukola, va futur gouverneur et vice-gouverneur, va les candidat ma maman. Pourquoi vous avez exposé maman et mon Konzambo? Vous avez tous les outils, vous avez abonné à la Chamaloba. Vous avez été dans vos hommes, vous avez été pèse mon Kolalelo, les balodines tout nous moutuna. Est-ce que vous avez exposé maman et mon Konzambo? Je suis déjà abonné à Chamaloba Mbotebele. En tout cas, je suis un Gradi, pas au mérité. Ndeko Gradi n'a pas fait le Romoko. Maman Marthe Lelo. Hormis Kazali, maman chef de l'État, Kazali symbole et élite où il y a eu des pêches. Tant qu'il y a eu des pêches, c'est bandi. Maman Marthe Kazali parmi Basso, Bakolam de la père fondateur. Pour accompagner mon bali naïe, Banda Lito Tinandengati. Maman Kazali symbole à mon aile et ma carte. Mukolo Kutana, Kozali Baku, Okutana, maman. Ça un échange. Au condimate Kazali, maman Marthe. Au commandant, aux en face une combattante. Rakutuna, Mukomsuna Tuna Tuneme. Na âge na yobo, et puis le Kutanga Makambo. Donc, c'est normal, Lelo. Pour la condo et tiens, ce qui est du menteur, on a mis sur la santé. Lelo Oyo, Biso Tokenda Kapé, au Luki Audience, c'est pas maman, comme bande de Komsusu. Est-ce que tu as gagné ma poste? Est-ce que tu vas présenter la Biso? Beaucoup d'enfants. Tokenda Kande pour reconnaître l'élite Oyaye. Vers Mobali Naye. Kolakisa Eke en tout cas. Kota la cité Naye, Kota la Mboula Naye. Et puis, ils ont la chance que tous dans la bibliothèque. Ils ont vivre le cours de maman. Batouana Bakenda Kuna, peut-être pour la fiche, mais Batouakanisi. Tant Bakenda Kuna, pour maman, au Kende Pana était au salle à 2 minutes. Ce qui a vu, ça veut dire à Kovandi Sayo, même 2 heures, 3 heures. Au-delà de ça, il faut adhérer à Bisso, à cause de Bisso, à la Kisabiso, pour Nanini, Yozoya, Olingiba Chayo, la ville à Kinshasa, Talaneng, ville à Kinshasa. L'obé la Lingi, Boyo Kisanga Solité. Au sale fort, au sale Moussala Ndengelo, c'est ça. C'est d'abord à sa maman, à sa mamie. Gradi, Ndengo Sanga Moussala, na week-end, on a la maman, mais je fais maman, Zalina. Bana oyo yo boti bakenda utala meme na bango te mami na bango te pourquoi kaka pour ba te utala mama et comme ça wana pona ngai ce sont des gens frustrés ba wana kubanga na kuassurer bango te mama wana azo mériter ba bonté soko bangi na aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer ces trucs-là. J'ai même pas fini avec les filles, c'est les garçons qui maintenant qui est... Botombola li banga bo bamba Félix. Nalingi ojo oyo. E koma na matoya mobali na mobali ya Kongo. Ozambu Kongo, ozamu Ngala, ozamu Luba, ozamu Swahili, ozali muyaka. Hein? Puisque ba yaka nde batu baza ko tombola pe ba makamuso, ozamu yaka puisque zalaka ko finga tsoko olinko fungula munoko na mboko yeba ko funga ka muyaka. Ata ozamu yaka, oya lali na masimu susute, atombola musa. O azana makambo te, atia musa pina likolo. Botika Félix tranquille. Vous êtes tous des imbéciles. Tous les hommes du Congo, vous êtes tous des imbéciles. Botika Félix tranquille. Tokani, à bon attendeur, salut. Comment 4 000 francs congolais, tu sais que dans un pouvoir. Tu sais que d'ailleurs qui pour combattre Nzala, oh, ils n'attendent à Kabila. Alors, le peuple d'abord, on attend Kabila à un pouvoir. Et là, quand Kabila a dit que ça, la social, on n'a pas si n'attend à Kabila social. Mais hier, comme il a dégradé, on est comme une terrible. Et donc, ça qui m'a calé, Zaki n'a dit 7 000 francs, aujourd'hui c'est 100 000 francs congolais. Ça qui a ses moulous, Zaki n'a dit 7 000 francs congolais, aujourd'hui c'est 69 000 francs congolais. Ça, c'est Zaki n'a 4 500, aujourd'hui c'est 18 000 francs congolais.
Vous trouvez ça normal? Les quiz qui a 2500, 3000. Aujourd'hui, c'est 9000 francs congolais. Soso qui a 2500. Aujourd'hui, c'est 17 000 francs congolais. Vous nous dites que ton père, ça Félix, une chance. Toi, il y a chance, c'est combien? Toi, il y a chance, et comme il a 28, on a comme il est à niveau, il y a taux de chance. Il nous dit ton père, ça Félix, chance. Le coup là, maman va soda partout, bon, ma mère Félix, t'es sûr, bon, le bika, ma mère Félix, comme Kobanga, Bakangiyo. Soda, on a pas autre Félix, c'est que t'as un zéla, on a pas voyou. So comme mekika kotanga comment Félix, c'est que t'as ça la bien té. Bakangiyo. Bakobeta, on a niveau, ya osakanate. Et puis, vous nous dites, toi, ça Félix, chance. Ma bonne, mon habit, c'est un assez. T'os prier, boutou na moi. Félix a aussi sa mandat té. Nzamba yoka prière na biso parce que atolnyo comme qui n'attend Kabila Félix a qui potonyo comme maté pas vider caisse à l'état nyoso mbongo na 15 à l'état ezate si le to komi de la banyonga ba 10 milliards wana parce que mbongo na caisse à l'état ezate to komi ko futa mabato ba komi ko le calendrier komi ko se divisamé ya moi mususu se côté na moi mususu Félix c'est que du pouvoir tandis que ces gens sont en train de détourner l'argent ba balada la kutu ko lobaté salité na Congo komi plus que 100 fois plus que tant Kabila était au pouvoir alingati na biso to comme regretter parce que na Congo to komika kabiso to komika kae Kabila zaki na awa to bengani ye Kabila zaki na awa to bengani loko za moins cher na Congo za cashne oh ya zolo net ka na 100 francs alimenté za paquet mobimba 50 francs aujourd'hui c'est 500 francs les paquets. À l'époque de Kabila, on a insulté Kabila. Avec Félix, là, il est sorti, abîmé la balabala pour l'octobre, Kabila. C'est quoi, à comment où est l'intérêt à député, à comment où est l'intérêt à ministre, à Bossani que peuple a Koufanzala, à Olanzala. Et puis vous nous dites que Topé ça Félix chance. Bino le quoi bosse la Topé ça Félix chance pour bosser la caisse à bambongo ba de la bino et zo ya kakuna bambongo mais biso Topé ça Félix chance c'était. Malgré biso bata parce que là tozo nyo comment tozo souffrir à niveau 0. Totie ba bongo na biso na C. Félix a aussi sa mandat T. Ce fait ça 6 mandats, c'est que Nzambe na Topé ça biso Tumbu na profession Ebimaka en 2016 parce que je vous enverrai le président le plus mauvais que celui-ci. Là Kabila était au pouvoir. C'était à Maroc que les prophéties étaient sorties. Tous ceux qui ont boyé, ils ont fait ça Félix chance. Félix fait quoi? Si ceux qui va détournement, nous va détournement, là, détournement, va ministère pour tout va foutre à rater. Tous ceux qui ont matricule, moi, dans l'industrie, qu'on a, bah, là, ton compte, une année, un salaire à terre, un fois, tous ceux qui ont réto 15 000 francs congolais. Eh, papa, bino bato boza ba Afrique du Sud on a boza ba ndeko na boza pemé na fachi parce que natanga fachi ça il y a iba na yo po ebi ke lobby ba rozonga sous na pouvoir té. On souffre. Les transports, c'est combien Kabila a laissé les transports 700 francs pour quitter la pompage, il faut comme à Zandu. C'est maintenant 2500 pour arriver, ceux qui me quittent 3000. La journée, il faut en a 10 000 pour que les Zandu posent Zonga. Mais la Kabila 1400 aller-retour aux Zongi. Pour la ligne, Félix a eu un biso. Et puis, Bino Bozana, on a que non, Biso n'a pas pour arriver à Félix Tshisekedi. On a dansé pour Tshisekedi. Et moi, quand on a souté, Banda Fatia côté à pouvoir. Moi, on a souté. Bote Kondé, Bote Kate. Douane Kabila Tika, on a 9 000 $. Douane, oh yo yo. Et Zaka Cher, on a Kabila 9 000. Aujourd'hui, un mandat de Félix, c'est combien? Est-ce que Bamboka Liban, même tout le monde, c'est la biso douane? Ou bien Bande quoi Félix, va outil, va poto, va tondi na port à Matadi pour nos matabadouane. 18 000 $. Ceux qui ont bondi, c'était au foot 18 000. 17 000, 16 000. Pourquoi vous bondi que sont matés? Vous voyez qu'il peut s'enrichir, ma bino, biso doit qu'il ne peut pas tika bino, biso doit passer à basona, to biva la balabala, to benga na fatia au Kende. Le quoi bino, bosa, intérêt, kabo, la intérêt à Fati, bosa, bon, biso to kufa anzala, tonio kwa maka, mupiko à pondo, ezaki na 1000 francs, le lot 5 000 francs. Makemba, ezaki 1000 francs, le lot c'est mon pico, moi, mou, 5 000 francs. Et puis vous nous dites de laisser Félix au pouvoir. Achaka basoda nenga teba ngo partout, mais qui kotanga comment Félix na yabe, ba un jour, mané à l'état pesilaka. Ata biso to kokite nzamba obimise na pouvoir. Merci beaucoup, na pesi no merci. Troisième point de la communication du président de la République a porté sur la réglementation de l'élevage et de la possession des chiens d'attaque et de défense. Le président de la République a été informé de la prolifération inquiétante de la possession par les ménages de certains chiens d'attaque et de défense, particulièrement ceux de type molossoïde tels que le pitbull ou encore le burbull, réputés pour leur agressivité et leur dangerosité. Ce phénomène est d'autant plus inquiétant qu'il s'observe que ces chiens sont à première vue détenus par une population jeune et non avertie des risques et des dangers qu'ils peuvent représenter, et que bien souvent, les conditions prévalant à leur domestication, tout comme leur dressage demeurent si pas sommaires mais bâclés.
purement et simplement interdit de possession sous d'autres cieux ou uniquement toléré au moyen d'une réglementation stricte assortie d'un contrôle obligatoire sur les aspirants propriétaires, ces chiens peuvent être à l'origine de bien de drames, souvent graves et parfois mortels. Il vous souviendra par exemple le triste accident survenu à voilà, conseil de ministre, makambu ya bamboa bani. avait suscité l'émoi de toute une population qui appelait à une réaction des autorités publiques demeurées silencieuses à ces sujets. Alimenté par la prolifération d'élevages non répertoriés, la reproduction clandestine et l'absence des réglementations quant à leur vente et à leur possession, la prolifération de ces chiens inquiète d'autant plus qu'elle s'est mue progressivement en un phénomène de mode encouragé notamment par l'organisation au grand jour d'activités foraines où les propriétaires canins, parfois encore mineurs, mettent en exergue souvent voilà, les précautions de leur canidés. Bonjour, peuple congolais. Naye ko sa vidéo oyo uniquement pour nous koyebisa maman na ba Félix maman Mars. Maman Mars to moni ndeza wana ozaka mutu te na RDC. Oza maman mkolo. Ndeko za maman mkolo wana soko lingi ba respecter yo fomi respecter. Chilombo, omoni maman na bino tika ya jiraka libala na yo, basoki mabala na yo. Soko binisi maman ndengo commissaire vice-président de la République, formateur gouvernement. Chilombo mama kosambo ngayo na obeta sete mama na bino komi bozo sa meeting na stade mama na bino sa kenda avant ba dome mutu mama na bino sa zaki wa basi ba kena oluka mama na bino ba nome mutu mbango pa mama na bino Chilombo mama na bino sa mutu na RDC ovana na poto a omona mama ya Philippe ba kena ko pesa mbote pa ya ministre ngo ko kainani Belge mama na Macron omona mukolo boka kina stade pour Macron ngasala nani yo discours omona to na Afrique to na poto te na Afrique kuna mama na Sassou Nguesso akendaki na stade ya kikota ndeli ba ko sa stade pour moi na sa discours ba kendaki ba mama na Sassou Nguesso pour ba kene ko luka poste to ko vénérer poste to yo ki ke président omona Sénégal président uchozo soki mandat yo ebi mama na Macky Sall yo ebi mama na omona mkolo ba ke kufuka bila mama na Macky Sall pas comme si mutu ministre Chilombo mboka des ya bilote na omona eti bozo bosa ya tata note ya mama note ya koko note omona tozo respecter mama na bino mais aliko to okende mama ozanga respect ngana yebi so to koya na seva mama okondima te parce que yo moko tiki mama o comme si mama Maria kutu Jésus ayaki ne bongo te akotanga landa ki Jésus c'est que zonga mon frère et même ma mère eza ba luka tata na ngaza na likolo mais yo respecter maman Marie était oser exposer maman Marie tant to na CV à Marie de Magdala tant to memelo CV à Marie de Magdala moni maman tanga zo trajet biso zo encourager maman la bino premier ministre ba nommer mba pas maman avant muta comme ministre mba pas maman président à Sénat pas ya maman président du Parlement, pas ya maman. Ministre de la Défense, pas ya maman. Ministre de l'économie, pas ya maman. Ya maman za mutu na RDC. Au moins qui maman si fa ça qui makamba boy. Maman na mobutu yo kali solo sala te. Mais maman na bido a commis trop kobima. To koya na ba pasha maman. Nous saluons notre héros. To remema photo maman to sambu sa maman na niveau mo fait sur sepela te. Au moins bino ku ba simba bino mona mo sulu kemba na parti bomba mama Chilombo na opio conseil mama comme que trop likolo keba mama côté politique respect ko kwea to mama politicien to beta mama ba bongo ba politicien ba IDPS ba beta ba Moïse ba Fayulu ba boto to beta mama Félix bo sepela te bomba mama yeso mama so masima mama yeto liboso mama so kene ma beta o kena mama likolo et tali yo so respecté na moni sous ministre ya bina sport tellement boba tout monde na yele te akio vénérer mama ya ngolaise wana bota tuluka wana makango ya Adrien wana bino na ebita soki boza bino ba congolais bo ane tibutu na nesa ka bien te ya moni ba politicien congolais ba kufaka pauvre à cause de ministre lelo ba longole inane desa akomi ni muta pauvre akomi ni malheureux tellement vie na bino ya kili bo ba tout monde bosutukela yo papa ya ministre o soki ma Maria qui na bureau no ngo kauka modèle kauki na ko muto ba bokele mai de mai glace ngo sala moto
Mais au salaire, on a parce que ça maman, ben moi, on a eu comme c'est premier ministre. Bande matérialiste. Bino Congolais, mon cobotique matérialisme, des changements de mentalité, on est beaucoup. Ce qui va y aller, que sur ma maman, elle a dit ça sans impact. Mais les temps sont tiens, kuna yo ya kuvanda maman na temi kula kangi photo, yo bimele star. Mais le quoi ça maman wana, ouais, ya vanda kana liégeant. Le quoi ya maman wana ndé mwana na comme ministre, au cas où qui yo papa si valeur na o. Bino batata le quoi boye bino ko se respecter to banda ko manquer bino ba respect. O bino mo bolingi respecter ko mo na mboka na biso lokola ni kelemba na bino li sanga na bino ya kiss. Chilombo na zongi suna yo yebisa mama zonga sima. Aliro mala tazoya. Akozwa manquement du siècle. Pour sepela na manquement wanati. Pour vendre réunion de famille. Alors zone sa mama sima. On va une matière na bino eza tellement belé que ba baul ko bati la bino na se. Mais ce qui bolinga bati la bino na se, ah là c'est pas maman ko ya. Chile mon maman so outragé. Yesa maman ti outrage. Aliro maman so outragé, les biso so tobito bando maman outrage à maman. Toya maman Magdala. Marie de Magdala, tu m'as mis le parfum et na mois na makula. Et le temps a dit moi ça ndumba. Alors bon ça ma kamno benda maman le ba maman zonga sima. Ali rozo ke yangote. Maman fuka misa batu mabe. Acha batu bikulusu na bilongi mabe. Apambola ba ministre mabe. Apesa ba gouverneur ba nini mabe. Oh maman zonga sima. Maman zanani. Maman zanani. Moi ça lumumba kuto apesa biso dépendance à mon na raté. Moi ça kasa vous beaucoup tout zo yebe malamu te. Hein? Maman Sifa, yo mona tesa ki maman qui ona, asaki maman présidente, aki maman président. Mais bino komi royaume, atabu tu royaume. Ya bino komi nini? Kongo lupango na bino ba ko foutre forme na maman no va signer contrat de bail. Félix, te ya maman na bino. Te ya maman na bino, maman bino komo exagérer. Te ya maman na bino komo na Kongo neti li zibato lupango neta tata bino tikela kiye. Bokeba na bino. Bokeba to biso so ba congolais. Bo soule biso. O comme vraiment bo outrager biso. Bo battre la respect, biso to battre la respect. So bo battre le respect bo sambo. Yo ki to ke na bo. Bande ko tout na WhatsApp na ba TikTok na ba page ya ba Facebook na sala ki mosala ya munene. Do na sali par na ngai ya makambo nyonso eza na kati ya mitema na biso na tiango na banzembo bolanda ki yango mona bino bimi polele. Monoso bataki koloba nzoko zali estrobodo obotama na motema ndoki Félix estilo bande kolanga bola na ndenge Félix ayaka na anniversaire na ngai amelaka ba whisky na ngai omelaka masanga na ngai moyibi mama Didi asuta tielaka yo sosote oliaka babula fufute bato bazobanga po mutu munene bazobanga po ozolata ba veste ba indien ya ba tirki okomi kolata ba weston galata ba weston na combien de 10 000 weston na la te kango liboso note yo ko soma weston ya $8,000 yo Félix Tshilolo même montre oko soma montre ya $500,000 bandeko azo sakana na bino révolution en marche. Révolution en marche. Il faut to bengana, Bomona mutuna munene nenga yaki anniversaire nanga na chaussée de l'Union Hollande. Tabangwa. Nous saluons notre héros national, Armand Kouroulou. Aïe Masarangate. Un commandant, le maréchal. Zobani. Yote aji fete na ngate bazoba ba complexé ngala ofuka mela Félix Tshilolo natindi message oyo epa ya Tshilombo olobaki ke dans moindre escarmouche oko attaquer Rwanda dans moindre escarmouche mais Tshilombo tala ndenge bazo sacrifier ba FRDC tala ndenge bazoboma ba FRDC escarmouche na yo eza wapi
Chilombo escarmouche na yo eza wapi? Yokanga bien na lobi boy. Pona lokuta wana ozokosa biso na lobi boy.